ko bino mo bolanda bande ko babenga mbangu bisika oyo mabeza lila kati ya République démocratique Congo tango bolo bakato yo karate tika to tcha bango na ndimika baleka en direct mbote mona mboka mbote mona mboka mbote mama boni mbote mama boni yo nangolu en tout cas tozala nzela kasi moyen ezali te po ete likamba Congo esengeli ka toloba bato bazolanda biso partout dans le monde bino siko bobengi boza précisément wapi bon précisément biso toza ba commerçant ya kisasa toyaka makambo ya masangu kote na ba plantation to kata mais vraiment mama na mungonga wana za koyebisa yoke ka bibembe na ka banko précisément ndenge tuni ngai banda na mashambio bishala mboka mashambro inshallah nini ezoleka kuna ndeko mashambio na bishala batu baza kokufa batu kokunda baza te basoda baza kosibir kouta bandundu bazo kokata wande toza retrouver na mboka bandundu na basoda pe bazokima moyen za te sikoyo nini pele ezoleka est-ce que bato baosala makambo baza ba congolais to pe bazali ba étranger po bino bozala bino ba commerçant mais boke ko subir choc makambo yo nini pele za koleka est-ce que bato baosala makambo baza ba congolais mama biso mana natira ba congolais tozalaka na makambo wana te kotala ngo vraiment boye tozalaka na makambo wana te muteke abala na kana muyaka abala na kana muyanji abala kana muboma na ba bikolo nyonso mais toza komona awa mama oyo eza makambo ya mboka na biso te parce que na mboka na biso makambo yo eza c'est quoi bino bato bazovivre yango sur place en tout cas bopesa na bandeko bazolanda misu bazondima te misu balobi oyo ezala yango kaka bato bazokosa mpona koluka ke babebisa gouvernement en place to mpe bokonzi ya président de la république mais bino bato bazovivre yango bozala bino bacommerçant boloba nanu paya na bosolo est ce que baza koboma bato baza bazokata basexe bazoboma mpe basoldat na biso mama oyo tozoloba na yo soko bengi ata na bandundu ville awa place oyo biso tokatisi mai tokomi na bandundu ville nakoyebisa yo te meme basoda wana basoda bazokoka te bazokima basoda mpe bazokufa ozolanda ngai malamu bato mpe bazolanda yo ndenge kaka nazoyebisa yo meme na basoda mboka vraiment insécurité ezali makasi total toza na guerre ya kosakana te na kopase yo mpe motu mosusu oyo toza na ye elongo akoyebisa yo kaka makambo eza koleka na biso kaka na babisika oyo comme bayebisi biso ke ozali mama journaliste vraiment mwana yo eyokana mama mwana yo eyokana mpo biso vraiment mboka ekangolama parce que eza mpasi na moma oyo ngai mpo na nga précisément nazomona wana eza makambo ya baétranger parce que na biso bacongolais esalamaka bongo te matondo mwana mboka bato bazolanda bino na molongo mobimba ndenge bozoloba boye tozala bino en direct bato nyonso bazolanda mpo bayeba réalité bandeko baza pembeni bakoyi mpe kopesa message na bango mpo ete bato bayebake baétranger bakoti na bandundu bandeko langa bazali koboma basoldat bazali kokima guerre oyo ezali congolais telema mwana mboka malobo mboka yo vraiment guerre oyo ezoloba kaka congolais telema ka ndenge ezoloba kokosa o muyaka o muteke o muyanzi o mumbala wana nyonso eza lukuta parce que comment expliquer que un civil akoki kobanda na koboma na basoda modele wana kokanga na basoda ngai selon ngai nde nazomona eza na makambo ya bangombe moko eyaka kala boye oyo bangombe euti soki wato eyaka na bato ebele bato wana bamonanaka trace bisika bakenda te donc eza ngai mpo na ngai en tant que commerçant ngai nazomona ngo eza modele wana mpo tokobana kosila makambo esalamaka na yumbi kuna kote ya mai ndembe esalamaka na mai ndembe soki 2006 2017 nka
yango ekoti mpe na ele ya bandundu comme ça eza kosala maka modele wana donc moyen vraiment ya kocomprendre yango eza te bato bazosida bato bazokufa babisi eyaka susu te biloko emaki cher donc condition eza mobulu na minute oyo. Merci mon mboka na bandi bato bazolanda bino moko bozoyoka keba oyo baza kovivre yango sur place peuple congolais oyo eza ta ya kolala te congolais abomanaka te eza nature na biso te ya kosimba lichette kokata muninga baza kokata koboma na basoldat oyo bakia intervention allez-y comprendre wana eza barwandais te ebongo bino batola nde bosoutenir bango bandeko bamisu baza na makambo koloba bandeko baza pembeni bazali baloba merci beaucoup. Alors mabanga aza sur place nazo il faut que basoda bakendaki bakenda plus de 50 minutes ngo bakatiaki 5 bongo bazolo basili mingi plus mingi parce que bazobeta masasi na nzota bato dozwa te bato bazokanga basoda bazokanga basoda bazokata bango na bandeli bandeko langai basoda bakendaki na 50 bazongi 5 ya pamba nde 5 wana balobi ke bato wana bazo kointimide bango na masasi ezozwa bango te. basoda nde bazobeta bato wana masasi ezozwa bango na nzoto te bazobeta masasi me bato wana bazoya directement na nzoto ya bato bacivile bakomokanga basoda bazoboma siko nini bokosenga na gouvernement mpe na bandeko na bino bapeuple oyo bazondima teke mabe ekoti na mboka mpe na bagouvernement oyo bazogouverne biso bazondima teke mabe eza na mboka. non gouvernement na biso baza incapable bazoyeba nyonso ezoleka parce que gouvernement bayebi yango soki otali koto na bandundu chaque ntongo tipo bozomona basi na bana mike bazokatisa mibali bakufi kuna bango baza kokima na basi na biso bandundu awa omona plein basi na bana mike baza kokatisa baza kokima koto zeke tola bake gouvernement na biso mpe eza complice na makambo ezosalama na mboka. Oui gouvernement bayebi yango na moment oyo toza awa barefugie baza awa na kati ya bandundu awa barefugie oyo bazouta na ngambu wana toza na barefugie awa tokofilme tokofindela mpe image nango tolobi tokotambola mpo omona ndakeke barefugie bazali barefugie bauti wapi quand on dit barefugie oyo eza lokola bazalaki na ngambu wana kuna ok bato bauti na ngambu mosusu bakimi bitumba bakili bitumba baye na ngambo oyo ya bandundu parce que séparation ezali tozali mai ya kwilu nde séparé ngambo wana na ngambo oyo sikotango bazouta kuna na pema mbangu wana kokatisa bazokatisa sikoyo mai ya kwilu baye na ngambo oyo ya bandundu ville sikoyo tokobenga bango na barefugie parce que baperde nyonso tu baza maboko pamba na babungisi bana na zamba bazose retrouve sele mwasi epai mobali epai donc makambo tomona na este yango nde tokomamona wana ngonga oyo mama yango mpe tozosenga na bino population esengeli bozala vigilant esengeli bino mpe bosala makambo musée Laurent Désiré Kabila ayebisaki biso donc bozala mipanga baflèche malgré bino bozala bino bacommerçant boke kokutana na etumba oyo alors botala nani nde aza nani boyeba morphologie ya bato biso moko toveye parce que biso bacongolais toyebani banilotique mpe toyebi bango baétranger mpe bakoteli biso toyebi bango alors sikoyo mwana tu ya Congo boyebisa na baninga ete esengeli na congolais amikebisa mpe ayeba komitambola pembeni na ye na eloko soki amoni moto oyo azali morphologie moko na ye te cela veut dire ye wana rebelle yango campagne oyo biso tozali kosala tolobi tumba na biso tumba rwandais nazoyoka yo mama bakongole mosusu baza te bakongole mosusu baza très faible nde tozomona mpe na kati ya kisasa wana moto azoteka mboka na ye likolo ya mbongo ya moke abombi infiltre mpo azwa mbongo ya moke mpo abana koboma ka ndenge tozomona na kisasa biso toza bacommerçant ndenge tawuti koyebisa yo me tolandaka mingi ntango toza na kisasa wana tolandaka mpe bino mpe tolandaka ndeti Gigi Litumba na Paris Congo France azoyebisa biso barwandais baza mingi na kati ya kisasa barwandais baza mingi boye na maluku bakoti boye basali boye Congo Brazzaville bateki terrain boye ntango bazokatisa wana bazokatisa toujours na baterrain na biso baza kovanda na baterrain
yango makambo nyonso eza kosalama mpasi donc congolais parce que oyo abakani yango eloko tozosengala bino ete esengeli tobunda yango toza kosengala tout congolais azwa conscience mosala biso tosalaka ya sensibilisation nga ndeko na bino ya mwasi océan de la presse tozobimaka na nzela kosensibilize peuple koloba ete esengeli tobunda mpo soki tondimi élection oyo ya mbala oyo boyeba ke tokokotisa barwandais yango esengeli ava élection esalama mpo tolongwa na occupation oyo esengeli biso banso toyokana na ngonga moko tobunda tobimisa guerre na mboka na biso mpo ete banguna balongwa mama oteya tolandaka mingi na bayoutube boye nde eza yo ezali ngai mwana mboka ça va, merci beaucoup, merci vraiment pour la mosala yozo sala. Continuez, bande ko baza mwa mingi awa bosolola na bango bien que nazi mwa temps. Oh ngana za kwa troisième personne déjà na passé au pays ndeko musu. Merci beaucoup baloba bato bazolanda bango. Allo mama oyebi banani basali système moko bango nyonso baza na zamba moko ya monene bazosalaka neti journal lelo bake na mboka moko babomi bato bazongi bango nyonso na kati ya zamba wana bakesu mbobi na mboka tel babomi bato babomi mboka wana batumbi bazongi na mboka kati ya zamba wana sabi na kati ya zamba wana moye bafardc bapeta pe bazobanga barebele baza ebele na kati ya zamba wana batonga na kati ya zamba bavanda ebele na kati zamba ngo kombo lango nini ndeko atuka eza zamba moko ya monene talaka place bato na kati eza zamba moko ya monene moya kotanga vraimen kombo nango nde eza échappe ya mais eza zamba moko ya monene bakota ebele bavanda na kati babimaka basali action na bamboka bazondi bango nyonso bato bamba sikoyo basoda bazobanga mpe kokota na kati ya zamba wana mpe bakoti bakekufaka bango nyonso moye babima te na kati ya bazamba wana vraiment ezali mpasi bandeko na ngai na banzi oyo bozolanda bato baza sur place tout congolais esengeli totelema tolongwa na okati na milango akati na distraction bana kini bisika oyo institution ezovanda bandeko na biso boza partout dans le monde bozolanda nazalaki libanda me bandeko babengi esengeli nazwa bango mpo ete bino boyoka makambo ezosalama barebele babatami na zamba monene barebele bazali congolais telema ezali suta ya kolala te gouvernement oyo ezali complice Chilombo alingi bacongolais te Kabila kobikisa bino te bango baye po bino bosila botika kolobaka élection soki nano tobundi te pays est occupé tokena mapona mikosala nini boyoka bandeko na bino ndenge ni bazobetela bino mbela bolamuka botelema tobunde tumba oyo eza ta ya kolala te oyo eza ta ya kolala te babomaki na yumbi lelo bakoti na bandunduville lelo bazali kokota na bazamba na biso yango toza koyebisa na o peuple congolais tango ekoki totelema mana mboka na songiseli bilo maloba boloba bongo tokabwa na biso mama vraiment eza pasi soko tali libembe bato akokunda bato basaki okuna meme basecouriste bazobanga bandeko na ngai nyonso vraiment soko tali eza pasi vraiment gouvernement baluka solution. Ok mama na ngai eloko na ina bakisa kaka boye eza pasi mingi eza pasi bakonza mboka baolobaki makambo eza lokuta te lobi tokofilme ndenge bato na bakote na baboite ndenge bazokatisa na biloko omona ndenge bana mike bazokatisa mikolo bazokatisa bokomona bino moko tokotina baimage wana bokomona ndenge bomonaka eza makambo ya solo basoda bazoya bazoloba bango moto bato obeta masasi ezozwa bango te eza makambo ya lokuta te moto akokosilaka bato makambo kaka boye. Ok, merci. Merci pour la mboka nzamba pambola bino courage na bino vraiment on est ensemble biso beto kotika te nzambe pa zali bonkoko na biso pe zali fulusi kimbangu akokota pe mama kimpafita pe basetre na biso tokolonga likambo oyo Kongo eza ya biso ata bazoboma biso kasi bakozoma bele na biso te ingeta nzambe ya pambola bino. Ok, merci. Bandeko na banzi bile moko bolandi wana
nazalaki penza ko bima ko na sensibilisation kasi bandeko balobi babenga océan po etalobela bango likambo bandeko na ngai nini susu esengeli to mitunaka nini lisusu bilo moko bolandi o ezali bongo bana Congo de bazobelela ndeko na ngai gouvernement sanguinaire ekobikisa yo te gouvernement oyo ekoti na fraude ekobikisa yo te ndeko na ngai nous sommes pas contre les individus mais système oyo ezaka système moko système colonial système oyo occupation pays est occupé ndeko na ngai ezali kosengeli to bunda biso toke sensibilisation kasi falaki na zonga po ete ezali bakolo Congo pe bana Congo nde babelaki na chaîne na bango ya libération po ete ezali chaîne oyo boya kamoto te tout peuple congolais a le droit ya koloba ya kocrier kasi yo ndeko oyo otikali kaka yonde umela yende ngainde munkwa ndeko nanga mukolo nini yo pe bakoyembela yo est-ce que tozonga na royaume atako na royaume ango kasi moto bakucha poza la roi esengeli milimo epesa nzela bana mvuluzi kimbangu bana ya mama kimpa bana oyo bazali kondimela komba la biso tango ebelemi to libérer nation congolaise tango etelemi to bundisa bayinekolo la biso boni babomaka biso boni basoldat bakokima po bazali na bibundelite bakoti 50 babimi 45 bana bakokima batu bakokima sikoyo mboka oyo tosana ngo nini tango yo kolala kofinga biso ko déstabiliser combat ndeko na ngai to bunda oyo eza chaîne de libération to bunda bato bondimelaka biso combat bo soutenir biso po ete to prendre fin na likambo oyo tika nzambe amvuluzi kimbangu tika maître Jésus tika Dieu de la Bible notre Dieu otondimelaka oyo asala délivrance ya conquête d'Israël oyo to komi temps ya conquête ya République démocratique du Congo ce sont les violents tomi benga mito za ba violent ndeko oyo eza temps ya violence kondi bate batangisaka makila no boko na Rwandais qui est Burundais qui est Ougandais po ete biso to banga kabango aussi longtemps notre pays est envahi est occupé système autonomie NON c'est la guerre ou jamais la patrie ou la mort nous vaincrons ingeta bandeko la biso bandundu on est ensemble les kamboyo biso pe tokoti yango tokotinda pe ya biso bato oyo bakoya na lolengi ya milimo po ete bakata les kamboyo ngobila yo mto bandala banunu omoni makambo oko sala boye bakaete mabeleza ya nzambe tant oyo apocalypse tokoyeba matondo l'équipe qui gagne merci na Moïse Ngombi Misape électrique merci na Papi Jay directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi bino tout autres bino ensemble bota la combat pe bo soutenir yango bye.